congolais ye nan ye voix ye voix donc kana we komami na mvula koto mibale na libwa na 2009 esika bilonga koma komela biso kana oyo Congo ou Mayala. Congo ou Mayala, donc la politique selon notre culture. Parce que biso tozwi yango na eteni na biso ya Lusanga to ya Sanda Congo koyeba bongo kobatela zikwa na biso budu ya Congo kotosa mibeko kobatela mabele na biso pe koyeba kobatela pe esika bovandi mabota lingomba esika nesu bozwami ndeni toyi kobatela yango ndeni kobatela bandako na biso ba kimvwama na biso ya Congo donc ba richesse na biso ndeni tokoyeba kobatela yango yango wana tozwaki solo mbebe oyo to musala oyo ya kotelema mpona kolonga makambo oyo longa kongateli biso mpona kotani na nseto ya Congo ngeta maleleki tosukaki na nzela na biso oyo ezali ete ya donc na lusi na biso ya nkama mosi makumi atano ye nana donc 158 esika tosukaki na nzela na biso ya mitano na nzela na biso ya mitano kasi lelo tokotatama nzela na biso ya motoba kasi lelo tokotatama solo bongo na nzela na biso ya sambo kasi ya mbote natatamana na ningi mayala mayala makongo ayebisi eloko moko très important mpona biso era makambo mosusu toyekoli yango epai ya mindele ezala makambo mosusu mindele bazonga epai na biso bamemonga epai na bango mais ezala makambo mosusu mpe mindele mpe bamema te donc biso tozala déjà le moko déjà bien instruit banda kala so botali baya ya vitakimpa baye na ba 1600 et puis avant ye baya mafuta bazalaki avant ye tozalaki na ba reine na biso baya ya nzinga bazala déjà avant tout ça alors neti likambo ya le 8 mars bato mingi to baafricain mingi bamona ngo lokola eza likambo ke bamindele bayeli biso journée de la femme mpona nini bafemme bayaya to bazwi indépendance to ya koyeba koteya na biso ya bato biso makambo oyo ezala na bokoko na biso banda toya na mokila se banda toya na mokila se makambo oyo biso bato mwindo ezala deja ke bato basi nde bakambaka donc omona ya nzinga azala deja banda deja kokamba politique ezalaki na maboko na ye makambo tu na maboko na ye donc mindele nde baye kozongoka nsima soki otali mpe mindele ntina lelo mindele omonaka te ke atelema liboso ya bando te ezalaka te eza bango makambo na bango biso bana mokili ezala ti lelo même soki oke na bangunza ya basi bazali makambo to yali donc même biso na Congo mwasi liboso na ye toso na kobosana kozongisa na nzela mwasi liboso azalaka bourgmestre na ville ya Kinshasa ezalaka na 1955 so na bosana te na commune ya Kimbanseke si je me trompe pas donc en 1955 tozalaki déjà mwasi ya bourgmestre mais avant cela ezalaka nango déjà avant cela biso ba Congo ezalaka nango déjà donc le 8 mars eza biloko oyo mindele baye na Espagne basi bandi ko voter en 1980 si je me trompe pas na 1980 basi bandi voter na Espagne na France awa muto aye ko bundela ngo mingi ezalaki mwasi onani auto kufakala mingi te Simone Veil bundi na 1975 nde basi la France mais biso ezala depuis kala donc biso makambo wana mpona biso badistinction na ya mwasi mobali preuve andeke tozala bagenre te mwasi na mobali bazala kombo moko matondo eza ngai mwasi eza mpe mwana mobali donc biso bagenre ezalaka te donc biloko wana fo totelemela yango so tozala baplace oyo ezaliki mwa meeting mwa nini tout ça toyebaka mpe kotelemisaka bavaleur na biso wana parce que bayaka nde kobungisa biso esiko tozala nango déjà depuis donc biloko mosusu eza te ke toyekolonga ezalaka déjà ya biso matondo ngunu kiaki tunatanga nzila eto ya Samboria savo ninatanga mboki ngina baka bifulu bya funu tadi longia Congo boyebi ke longia Congo azali professeur donc yé la répétition pour na yezalaki vraiment la ça et donc bon mona ke baleleki nazalaki ko répéter car donc attends ça longia so na nzela ya mitano ena so na moto mona ezaka maka presque ndenge moko
Donc, parce que c'est un professeur. Donc, hier, on a écouté. Donc, les lots dans vos temps, nous, après, on a un point essentiel. Mais ici, tu côté les mélandés. Donc, Kobo, on l'appelle, ils ont la minimité. Ils ont un point essentiel. Là, il a dit, n'a qu'à soit intumbu, vaikisa, mpova, diela, dia msezi, yevova kwa beto vo, zolele, diaka, kutusadisa, mutome saki mvama kiansieto, ya Congo. Donc, awa donc, dès que soto kepa de Zalaki, donc, tokoi ko meka ozonga mukena sima po va comprendre sika oyo. Donc, n'a soit mais ezali lokola ennemi principal oya bomba maka ils ont quoi neti bazo utiliser par exemple les londe dozaboué exemple typique bazo utiliser Kagame pour ni arrière bomba baninga ne batu mwini na tazo utiliser ezali ba américain ba anglais donc ba mindele en bref alors n'a soit principal na biso ezali lokola mundele ayo disait ce que chef de l'ennemi na ye Kagame Kagame pe azimo bambwana mike bananga to boma mikolo wilingo ma mkongo soni donc tout ça donc ozo yé pas sous moi bambwana ya mike alo sala yango aba lobi na biso ke naka swama itumbu vai kisampo bazandi donc zadiela iko bimisa mayele na ye ya mayele oya mabewana zole dia kutu sa itome sa kimvama kiansie to kukongo mudi odio yandi zolele vo tuava na bulu idina ya pituvia miluka emi miawola yebisengwa byankaka byantalu ndakisa za lokola awa tokikana ndakisa donc ayele bino neti ba koro trompe asali na muta chilombo donc ake kuna pa ya Kagame asali makamususu ayesko pa ya chilombo susu asali makamususu donc azalo kola mutu moko kaka donc ennemi principal na biso ezalo kola Amérique sikoyo azui Rwanda ayesko pa na biso lisusu ayesusu et comme lokola muta chilombo na muta Kagame comme lokola neti ya combien ennemi bozo swana nzoka ennemi principal na biso zanani mundele ka moko aza likolo kangu wafu wa meso kutumbu yanga lala yevova kwa mfumu zansi donc on mona babiloko ana oleka na mbangu donc na babiloko ana on mona peuple sepeli tangu bayeli masonet sikonde toza ndenge tilomba pesa ki apesi ba accord wana biloko kenda na Angola apesi ko siko mona peuple akolozi ba kote kuna nyoso ba sepeli bazoyo abungisa yema kama bien tozala nini donc bazomona lokola ka siko ke Amérique siko neta yo kote la biso ayo kobongisa biso nzoka buvunu toleki na biso toye na nzela biso ya libwa ya nef donc mwela Kongo ya niveau kikundi kya mafuta yemaza mafuta mu bazulu maza kunti donc eza na ngaka bolingo ya mafuta na mai donc kindeko ya mafuta na mai mafuta eza na ngo toujours likolo mai eza na kaka na se donc mai bobalana eza te toye na nzela mususu ya mukie tifani kyantatu endangisa na biso ya misato tantu bokele mwazani mu kinsweki wabavaye nene minkele wa ubatumini mkote sa voilà ngani mukongo mwaza tantu zibongele minkele yeyantika yoka mavata tulu la bianvu bunga ma compagnie zimpitalu donc les hôpitaux ye zimbanza de ville mpasi zikotele mu nsi bantu bayantiki ditomba mpulu su batu bandiko luka lubiko pasi koti na mboka tantu itumbu vaika neneme ayeko bima lisusu vwata lunitu lwa nkundi yevova kwa beto bana ba Kongo yani wena wakubama mukutu sadisa ye kututani na lusadusu ye mikele mifwete sadulwa mu bedisila ba boba kote se voilà ngani Kongo ye beto bana ba Congo tulenda tambudila mulungi sa bikuma donc bikuma c'est les conditions bika zolele donc ana mukuse ba bina biso ke ennemi on ngala ye moko wana biso moni ke ne ba bundisa biso ndenge eza sikoyo ba pesi biso ba arme donc
ndaki samsuka to kope sanenge Arabie Saoudite na ba Koweït américain ba bisi ngo ba arab ko bunza ba ndeko na bango ba arab de l'autre côté donc tant à moni ndenge ce ko ezabo Iran ngazo beta ce ko ba biloko wana o mona ba américain ba yaso so ndenge mona nga beti no photo tira bino so ba biloko mususu siko na ça la perte na ça la perte ozomona donc bino na bino ba komi ko bunda donc siko mutu azo gagner kaka ezaka mutu moko parce que tanga oyana biloko wana ochawana ako zwaka mbongo parce que asali ba recherche scientifique na ye aya otekela bino ngo donc atekela bino liboso ali babundisi bino bobundani ba kei biloko ngoni se kufi après yeso aya otekela bino or que donc ye comme ça la perte ennemi principal ezaka mundele bana ba Kongo bu ba mene tambu dilabi kuma byankundi eto wa wowo wa disu kuntsia lukaya ye baka lusadusu luandi mukinsoeki tanto eto itumbu tuma kwambwazani muyambula vita donc alors tozaka paragraphe asuka donc au moins soka sai na wana soki atindi bambwaza tanto na ye wana ale asenga soki sikobo bino sikoyo apesi bino ba biloko bitumba banini après que yebiso wana mususu ayiko bima mususu yebiso wana no sikoyo botika bitumba bino bo sepeli ba Amerika ba kote biso bitumba esili donc vita zimami sanga muntieto ya Congo yenge kivutu kisanga donc bitumba esilaka pe koti na mboka idi na bana ba Congo bena kutulu bayangala langa beni evova nga vo mukedi kavo kanti yoyoko ya tata Johnson ya yiza kutusadisa nga twakinu mumpasi na te yewungu donc ndenge na utolo bawa bomona ke tongu bayila bino pe bayila bino makambo surtout babi soki mboka wana kingandi te mbele tuzaka ka na pasi mais mboka na tuka bayi ko salisa biso po bana ba Congo ko bazana pongi nde ba comprendre te biso makesa kunja Congo toyebi ba triple G na bango wana donc ba trilogie wana biso toyebi yango mais ba makesa mususu ba peuple Congo mususu to ba yino mususu na mukili bazana na pongi bayebi makambo wana te kidi vonti yoyo ya tantu mieto ya tukwika bikuma byandi bina kutu kotesa kuntia kinkoli parce que la personne a condition wana que so bosali bo biso fo sala so bosali bo biso sala bo ba condition ba pesi bino yango na nde mutu e ko kotisa bino na boumbu na kinkoli eza boumbu yenge buki meni vutuka luyalu lwa Kongo luyanti kanga tomba muvutuka tungulula mavata donc bomona bango soki pe ekoti bosala nini na utolo baba bosala ni bolinga bono kotonga bobanda kotonga tout ça bon ça va ville na bino ebebaki ba pont ba mboka minene ba hôpital tout ça aboluka sko nini bobanda kotonga na be église tout ça bien vous hôpital lui ya bio ba mana tulula mbwaza tantu musieto ya Kongo bisalu biabi bilomba na mbongo za zini musala nyoso tu wana pona kosala ngo esenga asusu mbongo ebele donc pour mona ke plus loin okia ko monenga oyi bisabu tu yanti kanga tomba mbongo zifwete sadula muvutuka tungulula Kongo dieto toluka sko mbongo pona oye sengeli pona kosalela pona kotonga asusu mboka na biso ndenge beba ngene ngona kundieto wadisu kunsaluka ya donc monena let maneti boye moi tant celui qui maison na moboye na hôtel la bino boye on venga 10 pour ça lukaya donc on t'a on a zimé le fouti donc après si bino c'est en hôtel la bino donc on va venga 10 pour ça lukaya donc après à sali bino après hôtel la bino sous na 10 pour ça lukaya donc voilà lukaya tant donc ennemi wa kwiza nga yevo vanga kwa beto vo ngena wa kubama mukulu sompesa mbongo zozo volu na tambudila mulungisa mamuma ngina ulumba donc a chemino so ba condition avec que so bozali pena do ya bongana na ko defsa na bino mbongo na bozana ngo posa pona okutonga ba pont ba nini tout ça donc azotala bino siko a chemino bo azotala bino siko donc ayebi que ye 40 ans siko azotala bino est ce que bo kokato bo kokate mamu malomba nga tantu imomo mafuete vutu la Kongo kuni likambo wana ennemi asengaka ennemi wana yango lidogo ennemi principal eloko wana asengaka yango wana nde ezongisaka sikoyo bamboka na biso Afrique na biso na nsima ye lunda ki okushaki nkole kia luyalu kia kipeve ye kia lusalu donc yango wana nde ya kobombaka biso
na comment dirais-je, na kinkole c'est aliénation. Et à côté de l'aliénation, il y a spiritualité. Donc, il y a musala. Au moins, on a sur misala te pose musala. Net on a comment pose musala ka indien, ba chinois, ba libanais. Donc, or que ba libanais on a na ba banque, ouais minene lelo. Au moins, que ba libanais na ba indien, ba toujours ba américain, ba anglais et tout ça là. Net ba be au banque là, c'est les anglais avec les indiens et les libanais. Donc, bango ndeka ba zaka ba tumoko. Kuntian satu za ngolo beni za baka mbongo za mtungila Kongo bana ba Kongo bena kutulu batambu dilanga bikuma bya nkunde to wa disu kuntian lukaya donc disu kuntian lukaya entre autres ils doit dongolo miso au moins mo butu tanga pesa ba meeting tanga moni ba munya ba kota na mboka alors ba dongolo miso ba kote libiso donc c'est ça bi kote sanga Kongo mugi nkole kyampa kadi mwela Kongo ya niveau wazola kinkole ya mfuka et quand ça biso susu na boumbu mususu donc pour mwela Kongo donc mwela Kongo donc am superviseur donc les êtres supérieurs na biso na Mazulu donc balobi na biso boye wazola kinkole ya mfuka so linyo comme esclave kota nyongo donc il faut ni kiaya bantu bole na lumoso ye na lubakala batomeneza ya na kwao na lumoso ye zandi mbwa donc batumi bale baye bango loboko mwasi na loboko mobali bayebi na bango bayebani na bango très bien na bambwa na bango na lubakala mpe ye zandi mbwa donc na lubakala eza lokola donc binemi bozala binemi mibale o azana bambwa na ye o azana bambwa na ye nde na utopesa ndakisa awa boza na Amérique boza na Angleterre to boza na Chine boza na ni bayebani na bango donc yo beta bonga na beta bo net siko par exemple car ndenge eza na Iran lelo ba Américain ba beta mais ba Chinois pe baza na intérêt na bango ozomona baza na intérêt na bango ya pétrole na bango donc bazotala na misu wana ba beta ba otala ba pe na misu donc bayebani na bango ba je oyo bazosala pona biso na lubakala weti zini na nsieto ya Kongo ye yikazolele tula mulu kongolo lwa ngubi bwandi donc na lubakala weti zini na donc azoko jalouser nze moto yemba ngope donc mutema lukunya na weti zini na zino za jalousie ibuna weti zini na donc azoko jalouser mboka na bino ya Kongo ikazolele tula mulu kongolo lwa bungubi bwandi donc alingi siko aoluka Kongo na po akoti sango na escroquerie na ye bungubi donc c'est des escrocs donc azonga akoti sango na ba farceur donc bungubi za kwa ndito ba frapper donc azonga akoti sabino siko na lukongolo na ye mukunso ekina lumoso ye na lubakala ba wiza ne musala sana ye bilombolo kwa na lumoso mutuma kwa mbwazandi imubonga minkele yekote sangwala ngani nti ya Kongo ngwala ngani ikotanga munti ya Kongo kumu mwanga nanga vo na lumoso weti sadi sabi mpumbulu yeti yoka sieto bimpumbulu donc za bato ba kwa mayuya bato désordre bato ya mbulu bato oyo bazakata na botosi morote bana respect morote na makambo ebele donc na kikongo benga bango bimpumbulu babingi mubana bakongo bayantika nga vova mpova za lubelo muna lumoso après bokomo yina o azana na luboko mwasi donc boyine ne mususu bayantika nga tadi la bonso tanto eto wantete ba mona yelo kola inemi na biso ya liboso donc lubelo donc mutu makasi bokomi ko inaye ko rejeter na lubakala ukwiza nga ku Kongo ye vova nga kwa bana ba Kongo vo kalumona ni wonga ko na lumoso weti to masadi sabi mbungulu yeti yoka ntieno kansi mono mpengi na kulusadi sila mungolo za zona te yelu na kaka mukaka nunga vo luzolele tambudila mambu mangina kulu lomba donc ezaka kande na uto lobawa ati bino ba condition
donc abi ke ala nous boso azo ina bino ngana osalisa bino soki ka bokokisi biloko oyo nga nazo senga bino kuncha wonga wa mavanga mambungulu za mbwa za lumoso bana bakongo batambudilanga bikuma bya kinkole bya lubakala baza ya nekwau na lumoso donc boko no bana mwasi donc inemi on ennemi bayeba ina bon bana bakongo bamene tambudila mukote sa kongo dia ngunsia bitambi bya lubakala bya na lubakala mukitsoeki na lubakala ulombanga kwa na lumoso kilibo kakaniki na mbwazani mutata manatula ko tulula Congo tulula donc obuka Congo na biso donc Afrique na biso bana ba Congo bena kutulu balekelanga dio minuvo tuku kiampasi zao i na lumoso kansi na lubakala i mvuluzi wa au waiza kuba katula mumpasi kiongo no buna iyandi na lubakala walomba kwa na lumoso mutuma mbwa zandi mukwiza kote sampasi monsieto ya Congo donc awa na nini na biso ya suka na nzela na biso ya suka abalobi na biso ete na lubakala na lumoso donc nde na olubakala tout le temps bayebani na bango yende mutatindaka na kingande ya osana kinga bindaki sana eza na ba bisika nesto vandi même na mabala na biso omona ozana muninga moko boye azokotisa makambo mabe mais nzoka ye moko azokonvie mwasi na yo to mobali na yo donc eza bandakisa moko tokozana na ba paramètres ebele donc ndenge na libundu na biso nde pe toza na kata bundu ya Kongo omona mutu moko azoya kosalisa bamosusu mpo babunisaka bamosusu donc so toza na kokaya meso te donc kaya meso po tofongola meso po tomonaka plus loin donc po toza misu ga donc misu na so mpe ezalaka toujours emonaka clair na bamalongi oyo elongi akonga te biso parce que tokozango na baparamètres nyonso omona libundu na biso ya bundu ya Kongo mungunya moko azoya na bambongo azoya na makambo ebele azopesa misala makambo ebele mpona nini mpona kolebisa bino mpona nini ye azwi azolinga sikoyo bo affaiblir donc bakaboli bino to bakaboli bundu ya Kongo yebaka eza nini affaiblissement ya bundu ya Kongo oka bundu ya Kongo aza na bitumba munene oyo akosala na Afrique mpe na monde entier esika nyonso bayindo bazwami ozomona alors sikoyo babiloko wana nyonso il faut tokayaka meso pa principal ya malongi oyo ezali tukaya meso na libundu na ziko na biso et puis na bisika nyonso na mabota na biso na bafoye na biso na bafamille na biso parce que na bafamille mpe toza kaka na minguna oyo akobumisaka bafamille bon omona famille boye ezotelema omona kaka na kati ya famille tamoso omona mpe kaka moko azoya kokotisa bino badésordre donc mpe eza zambi busu donc bamakesa tukaya meso mwela Kongo ya niveau luzitu lwa nitu kisa lo ngeye kibeni donc mwela Kongo alobi na biso boye donc notre âme, notre ange, donc civilisateur. Donc, ok. Archange na biso civilisateur, abi na biso boye. Luzitu lwanitu kisa lo ngeye kibeni. Donc, botosi ya nzoto sala yango yo moko donc to sabatosa yo neto wana ngala. Donc to sabatosa yo donc yo mo fo mi pesa na respect pour voilà. Wazola kinkole ya mfuka donc olingi okota na bowumbu lia nyongo donc neto bike donc respect même mboka na biso po eza na respect biso moko de photo batela yango photo eba ko batela bandelo mboka na biso munguni akota te munguni azoya po timbele na musika idina nzenza wiza wantungila vata timbo kingeye mkwa vata dia kusaluki ya kunki donc ozobenga mupaya ya otongela yo mboka bongo yo moko mukolo mboka na musala na yo nini tomoni Traoré exemple na katsa ya boyi na ye alibike ye moko abongisa mboka na ye aboyo ba coopérant o ba ya te ye moko abongisa mboka na ye kanisa ba bilo bakita ko toza nango na mboka na biso so to bito sala nzela ata ya 200 km est-ce que toi que Stéphane non tozaka diamant to teki tozaka or to teki hein tokodef toza ko tona possibilité ya kodef sa pe mai kaka fleuve wana bodef sa pe kaka mai ya pamba boteki pe bozimbo pe botongi banzela na bino bosali pe ba pona bino donc eza ba bilo moto ko ta banyango te biso moto koki ko tonga par exemple BDK na biso ozomona
Donc on a beleka na biso mo quand on avait faux quand on sala ah ouais muke to on a beleka donc on a pour ça que to connaît deux femmes mutu aya to la biso zikwa munene non biso mo kaka to kozwa kaba nyozo koloma kama so to sala ah ya on kana malema et sala biso ni to tonga beleka so ko zinda kisa na ba musulman ba arabe ne ba ya tonga ba mosquée na bamboka na tuma tout le village ba village mingi comme na mosquée de façon qu'investir pour la nuit parce que ba yebi que bino quand ba musulman donc non seulement ba utiliser ba âme na bino mais aux autres aussi ngionzo kolo na bino donc ça ils ont qui voient mala ba parce que c'est la multiplication là donc ça va zui ah ba zui ka ipana yo ba so miloko ba biloko ba yeso ba pesi sur keno teka lo bito ofuta donc aux esclaves triplement esclaves vous mo ndai mo pena na bedeka na biso to ko defa mbongo te to zela mutu mo bo tapesa biso mbongo po to tongo baziko na biso non kaya meso makesa donc il faut qu'il y ait nous qui a nous muntama bato bu batomba mukulu lantalu abantu mukanda dieto ya Congo tantu mieto miakote sa kimbevo kia manimba la maladie du sommeil mutieto donc tant balinga ki bakotisa bakotisa na tango akala tant balinga bakitisa nombre de personnes donc il y a la population na biso donc so balinga bakitisa population so bazula biso maladie ya maladie du sommeil vous na Inde ba ke ozona na Inde ba yena ngona na Afrique ozomona totanga pona brûler lunya Congo te donc ba yakotisa maladie kimbo kia bukia mwanga na yevonda bantu babingi beni mu kamona buka mona vo tezo kia bantu bakazola fukisa kilungi di yandi kibeni tantu wanata bilongo yantika noanisa kimbevo keke donc tant amoni ke batu o balinga nombre de personnes atteintes o balinga bakufa alors ennemi wana kaka salini na ke kozwa kisi aye pona ko guérir ba maladie wana zoka yemo kaka donc neto baki ane pour son l'équipe donc aye le bino kisi aye le bino sous na remède yemo da sa bonisa magamnyos aye bino maladie aye bino na remède babingi mubana ba Congo bakala kutulu ba mona tantu mieto nyantete ye yanti kam yo banzi la ko invuluzu mieto donc ba moni siko ka ah sober na biso yeli biso bakisi boyna boy ba mo za bantu malamu kasi na yebi ete fumugimbango abundaka kuna yawo wakanga fumugimbango ezaki pona maladie du sommeil parce que fumugamba comment ko bikisa ba maladie wana donc une des raisons où bakangila ipe fumugimbango iya ni ndoki yoyo ya kimfunya wa vondelenge mwana ku mufuku donc ye wana ndoki ana bomai mwana na kutu kasi mumwinu iya ndi wantete muluta dila ye luta kuvana lusalusu doit dire ce que tu as tout le monde a mis na bibebabi mutu kako donc l'ennemi revient toujours au lieu du crime donc ye comme ta a bomaki mwana na butu mais tant na tongo mona ye wana pisi bongo kunda ye sa opoyo sala nini komona ye mutu malamu luna kuna tamu leke la biominu po muntu wo iyandi luti di kuzola kyongo no buna iyandi wena tuku kya mpasi zaku ye kiadi kya kudongo mona mutu ana nzoka yende mutaza source ya mabena yo pe ya pasi na yo yozo mona kwa yende mutasa lisumini kimbevo kya sida kuntiza nzenza kya tuka donc ezaka après yaki na valise diplomatique donc bayaki na ngoya parce que biso toyebi bien que sida ibanda na ngoya pana biso te bayaki na ngoya après baesimiwa bayebi biso makambo ba sida bazulwambo bapesi mbongo yemba nzembo ya sida zoka yemo be déjà donc azalaki déjà atteint kifani kia tantu ete untungi ici compagnie diandi disalanga bilongo biandi atikisina kimbevo kingandi kutiandi kansi bilongo biobio kabieti toma sungwa ko donc ennemi wana ye moko déjà asalaki déjà ba compagnie donc ya multiplication ya bakisi dans ce laboratoire ya pharmaceutique asali bakisi na ye mais kisi wana pa na ye ezo teka mapenza malamu te yama osala nini azwi maladi wana aye na wana mboka na bino apesi bino maladi wana après lobi aye otekela bino bakisi aye pesa bino ba remède donc nyonso twana esala nini esalaki mboka na bino esala nini ezokita
parce que maladi mususu eza nango ya biso te. Donc na condition po atanza metanga sala batu tanga cha bango esika songolo pakala tela bango nyonso oya oyela bango ya pasi oya ataka nyonso esika wana. Donc yango na maladi mususu eza nango naturalité. Ba fabricant quelque part ba yeli bino après ba sali bino ba kisi bokoti ba nyongo ya mvula na mvula. Donc to leki na biso to yena kifani kia Nsamboria kimbovo kiampa ki totokele kunse ya nzenza. Donc ndenge na utoloba maladi mususu ya sika yeko bimana mboka papaya ki totokele donc ebimi makesa ti kembo makesa kembo ngeta kimbovo kiampa ki totokele kunsa nzenza bantu bangangu munsi oyo bena yensatu amenga yeni tuza bantu bafouete sadulwa bonso bibulu bia mbekena. Donc les cobayes d'essai. Donc batamayele ya mboka wana bazana la posa ya makila ya batu oyo baki kosalela po basala lokola ba cobaye donc bonso bilau biansadila mutombolo zao zamazayu makimbevo kyokyo. Donc bakosala ba recherche na makila na bino na nzoto na bino babingi bu bana babwingi bana bakongo bu bana yantika ka bana kimbevo kyokyo ndio na wafila kimbevo kyokyo unsi itumbu fidisa bantu bandi bangangu mukongo mukwiza zibula nzo mekono ya kimbuki donc le laboratoire médical mu ya ubana yantika sadi la menga mabisi kongo mutombolo za na recherche na bango bana bakongo bana kutulu tambudilanga ye sangisanga mpova za kinkundi kya luvunu kya tantu nyeto. Donc omona bana bakongo mususu ba ku mesana na batu wana wazoela biso bakisi mibokelanga mavanga mau mama makimfuni avo nsala sani za kimbuki la coopération médicale. Donc bazoye baobenga ba aide na bangwana ya kimfunya donc kimfunya alexike ya mutema mabe mutema mlindo baobenga ngo ba aide la coopération médicale bakitu kwa kongo ye nsiao donc basali nini kifwani kia nana donc yana biso ya bois donc yana biso ya donc kia nana ya 8 kunsia mi mvoatu nyama meme tantu wayizidi kunsi ya kimu ye mwene vo nsi oyo yena ya mtoko beni ye kuvwama nsi ya kimu nsi ya kimu c'est-à-dire pays moko nouvelle donc de nouvelles découvertes mboka mo songolo paka donc nsi ya kimu donc alors amoni ke mboka wana eza ya sika amoni ke na mboka wana donc mboko eza na gène amoni so okena zamba mo ba matiti ya sika zo mboka yango benga ya ntoko beni yeki mvwa mapeza na richesse mukin so eki yendiela beni tantu wa yantiki bitomba mu fuki sakanda ya kimu yekuba zio na mtoto wao. Donc papa ya tomona ngo explorateur ebele bakitambola na mboka sika neti ne bazwa mboka na biso Australie ezalaki mboka na biso bato mwingi na biso australien ntango bakei kuna bamoni ke mboka na eza kitoko ya makambo ebele bakomi kobengana bakolo mboka na bango baye kovanda mudiodio tantu te ezele ntete musadila minkele miatia ameki na kosalela baarme ya moto kote esaki mbevo bia mpa kokotisa maladi ya sika siamisa nsatu aye konfonse pena nzala na mboka wana bumputu la pauvreté kinduvu masanga donc bakwit donc lelo na Congo ekoma na Afrique en général bato bakoma mena ba whisky mo bozo utaso wa bikoma pesa bakwit bakoma mena tina ba biloko ba calcaire wana ya échappement donc bakomi ko consommer yango donc yango kinduvu donc ba yeli bino ba molangwa donc kinsuza kindu donc neto ba kindumba marge yango te bon kinsuza donc kinsuza muzingu kiabisi kimu donc na mboka songolo pakala ba iko découverte
bakotina na makama be neti biso na mbanza Congo tozaka na makambo wana te baya kobebisa mbanza Congo so baya ya vitaki babatelemaka te me mbanza Congo kufaka nyonso lufwa itumbu nyeka munsi en tout cas mboka na penda ye kokota liwa penda ye koti na kata mboka bantu bayantiki di bakama bimbevo bya lembwa teka kala munsi oyo ezalaki kutu kozala te na ntango kala mabuta mabakento makisikimu kamasidi diaka ngolo beni ko donc batu donc moni ba neti biso na kala bon c'est vrai que batu musu babota basu babota ba sita site za nini stérile c'est vrai que basu musu babota bongo mais au moins c'est dernier temps bamboka oh comme bena ebele bena donc basi bakomi mingi bakomi ba kisita bena mingi bakento babingi beka bisita donc mingi bakomi bisita bankaka beti buta kaka mwana umosi yevumu kikangami omona mutu babotika mwana moko pe libumu ekangami donc azoza suma bota te bakento bankaka bayantiki di mena nzevo basi muso ba bota mandefu parce que ba hormone comme différent ba même le bakisa ndenge na ndenge bokona ndenge na ndenge bana ba fioti bekaye mvu zampembe bana mike bakomi na suki ya pembe kuntu babingi mukimu kukimu beti mona mfuilu yayi kansi kabazeye diokovo yao imbutu wa mavanga makinsweki mandiona uswami nanga nima bibila mu wisila biyinga tul donc boye bateke ba nyonso bato nyonso ya mboka ana babingi mukimu mboka na ya sika bamoni ke liwa penza donc ikomi ebele kasi bazeye yoko bazoye bateke ezali ba racine ba nini ba mbutu bana donc ba fruit voilà mbutu ba fruit ya mavanga donc ya misala ya mabe ya kinsweki ya secret ya liona uswami nanga utsia bible oya bomba manase ya bible et puis sila biyinga tout ko kwesa biyinga donc les aliénés azo kwesa bango na pongi nzoka bozomona ozobota te bazosemisa bino kaka au nom de Jésus okobota okosala boye donc demere na nzambe non or que il faut luka pourquoi nazoza mabota te pourquoi nga na bota kaka mwana moko pourtant naza na mabota donc il faut luka na ndenge na yo oyeba me bango bazokende na église kolekisa ba 5 ans ba 10 ans donc mboka na biso esala nini ezokoya kaka poso tozobota te nini na biso ezokoya donc biso nde tokoperdre tozala mabele bele mabele na biso fo ezala occupé plus que mabele na biso eza occupé te plus que bato baconvie biso na bato baya kooccupé mabele na biso wana parce que nombre de personnes oyo bozali plus que boza mingi plus que mpe bozala fort plus que mpe bozwa comment dirais-je pouvoir d'achat plus consommation ezala plus on a pouvoir d'achat plus mpe botonga baentreprise et bongo na bongo kutiaki mbongilaki ya mpasi izaziza zo nzenza kukimu itumbu kotesa malongi ma mbutulu muluzolo donc aye kosala na se ya kimbongila wana kimbongila za lokola neti déluge tsunami donc tout ce oh ne sait pas mabe continue encore donc épidémie voilà donc les naissances désirables donc aye les bino susu makambo oyo naissance désirable ce qu'on naissance désirable est-ce que la biso là ezala voilà bino bokota nini bosala contrôle te mais peuple na peuple azana na lolenge na ye oyo akoleli wa bota nini wa zali ba Chine bazoki mawa sala nini wa bota mwana moko mais lelo batiki batu bota ma donc voilà saluki ya malongi mama imunata bisi kimu muyambula mutata mana buta bana babingi mpeleko bavwili tia nene yeki mvua mabene bazala mboka na mboka nene baza pe na richesse na mwe bele bombo bikisa mwa bota ona nini tantu buka zolele teka mbala zandi za mputu donc tamu upaya to combinaison na suka tamu upaya ngoteka mbala na ye ya poto iyandiki beni tantu zenga ngantalu yantekela mbala zozo ye moko mutakata katalu na yo otekela bambala na ye kansi bisi kimu buba zolele teka wola kwa tantu iyandi tantu una sumba wola wowo
uzengela nga wo ntalu ya nsumbi la wo. Donc tozomona ngo so olingo teka pétrole bazotia bango donc mupaya so aye na mbala na ye aye na voiture na Congo aye na makambo na Congo aye na richesse na ye akoteka ngo na prix oyo ya tie bino bosomba ngo na prix oyo ya tie. Mais soki bango bangi basomba pétrole na biso bangi basomba ba manganèse na biso bango ne faut pas tirer la biso prix to kosomba ngo na autant ozomona il faut qu'il y ait voix donc il y a voix il y a suka il y a nef il y a du bois Congo ya kati du vieux kelensi ya Allemagne mubunene Congo na donc l'Afrique Congo ya kati donc Congo central donc côté ba Congo nyonso bazali et leki Allemagne na munene diena Allemagne diena ye biazi lunana 80 millions ya bantu donc ils ont la population à 80 millions à l'époque hein, quand il Congo ya kati diena kaka ye biazi kumi kasi ya bantu kasi na Congo central nous avons 10 millions donc si zazoza mputu zizolele kudikila ntaluza bantu bao mboka nyonso ya poto elingi bakisa nombre d'habitants na bango donc awa nazoki ndakisa bomoni so mboka ekoma munene bato oyo toza na mboka na bango oyo bakoma likunya osakana te bomoni ba guerre elekaki na Yougoslavie po Yougoslavie ezaki na population ya kosakana ezaki munene ya kosakana te alors comme baza osala l'Europe bayebaki ke photo zwa po ba diminuer IRSS donc Russie il faut to panza Europe Union soviétique dans le monde. Alors, quand on pense à l'Union soviétique, Yougoslavie so etikali ga munene, ba ko dominer biso na Europe, ne Pologne na dominer bango siko. Pologne quand même ba résista ba tikala ga nengo ba ko ko busa bango te. Donc on moni Yougoslavie ba contre guerre na kuna, ba Yougoslavie ba guerre ba panzi Yougoslavie ba Tchécoslovaquie ba panzi, après ba sala nini, ba ko sala Union européenne ba bino bango peut faire comment ba konti bango. Donc ba konti ba petits états ba sous na force hein. Te, o Europe est décidé yango bango ba boyam. Donc yango wana zoni ndakisa ya Yougoslavie na panzana. Donc ça ba préparation ba salaka so ba lingi ba mboka songolo paka. Donc yango makesa na bundu ya Congo faut ba biloko. Donc c'est la même chemin. Le gars qu'on va bundi si na ba belge ba bundi si na ndenge. Le ko la keya tiki biso bazo panza siko bundu ya Congo. Ndambu makasi ekosila biso. Donc c'est la même chose. Le gars qu'on a té biso bina biso ke Duya dila du bundu bonso, duya dilanga si. Bo kamba li bundu oyo ndenge bakambaka mboka. Makesa tukaya meso. Si za zoza mputu zozo lele, kansi kwa beto beti kutu fidi sama longi mambutulu muluzolo. Donc biso wazotinda biso ba naissance na biso par volonté. Donc ne pas. Qui vote tambudila muyambula mutata mana buta bana babingi po ete totika kubuta bana bele musala kisaluki aki kundi eto wowo wa disu kunsaluka ya wamene baka bana bankaka bakongo ye kubakitula bilwazu byandi mukisaluki aki ya kifunya ya tantu nyetu. Donc ndeko na biso wana ya disu kunsaluka ya wata ila biso boye azimel utala biso donc ye azi bana misusu ya Afrika ba Congo ye kuba kitula bilwa comme si bon instrument na ye mukisalu kia kimfunya ya tantu mietu. Donc azi comme si bon instrument na ye na musala na ye mabe ya ennemi na biso mboka na biso ya Afrika na mboka na biso ya Congo pe na dibundu na biso ya bundu ya Congo. Kanisi komi awa molongi na biso ikomi na suka Congo bumayala be eteni o ngana mona yike na bosalela pona usanga kanisi pe ici parce que les bandits vous déjà beaucoup plus mayala makongo muzola ngangu yelendo longele bo inika ibobo tukunda